Téléspectateurs de Canal King Télévision, bienvenue dans cette émission dynamique socio-politique d'ESP. Ce n'est pas la division spéciale et présidentielle du président Mobutu, mais plutôt dynamique socio-politique, une émission à caractère politique à travers laquelle nous allons développer les questions d'actualité politique et certaines questions sociales sur la société congolaise. Aujourd'hui, sur ce plateau, et pour ce premier numéro de l'émission Dynamique socio-politique d'ESP, nous avons invité Maître Cédric Mbouyi. Avec lui, nous allons développer l'actualité politique de l'heure. Il est celui qui a inauguré cette émission dynamique et socio-politique. Bonjour, Maître Cédric Mbouyi. Bonjour, Monsieur Alain Noka, le grand journaliste. Toyambio lisusu pour la émission Oyo dynamique socio-politique d'ESP. Et ezali despete Oyo Yabasoda, mais ezali DSP dynamique socio-politique. Ezali émission Oyo Totiko Kelayango, Poto Lobela Makambo Matali, politique, Makambo Matali, actualité politique, et Kesani na émission Oyo Mosusu Toanimaka. Monde du travail oyo lobelaka makamotali misala na mboka Congo et totala ki peke yobongito fungola moi fenêtre po ya koyamba pe bayi politique bakoka kolobela makamomatali politique yango émission oyo et salemaki dynamique socio-politique d'esprit. Maître Cédric Mbaleleka ki toyamba ki on a plateau oyo ozali moi société civile ozali président ya ligue ya ba jeune na kata société civile de la RDC o ekambami na mwana mboka Christopher Ngoyi et tosololaki makamo matali mboka mingi makamo matali bitumba na monyele ekolo toyebi biso basoke ekolo Rwanda ekoti na Congo po akobundisa biso et bana Congo pe batelemaki pour ya ko intervenir contre invasion contre agression rwandaise. Et les lots oyo tous bengyo pour ya kolobela lisusu makambo matali situation ya tango ya mikolo miye ndenge nini ozali komona makambo ya société ya makambo ya actualité tope banda tosala ke mission ali boso kino les lots oyo omoni ndenge nini environnement socio-politique ndenge émission moko elobi ezali ndenge nini na niveau ya bino bakambi ya société civile ya RDC. Oui, merci pour la waloba de Koala. Na waloba boy et que depuis la fois passée dans une émission awa ti ndenge na zungi mkwalelo mambo belé et s'améliorer mambo belé changer et ba face belé ezaki ya ko batama et mi polele et ba tumususu oyo basina politique ya nyamu donc ya nyoka bakubu mapolele au moins maramboze kamboka na biso eche biso liboso ya fait accompli moko oyo tozoyeba nani azanani nani aosa nini nani aza pona mboka nani pe aza au travail pour mboka te donc et permettre biso toyeba chaque acteur la société civile ya boya mbaye politique to et puis wasela nzambe donc nzete na mbuma na yango acteur na etamboli na ye na makamotali politique awa na mboka Congo yango lobike bato babandi komila kisalo lenge na bango langi na bango to pe couleur na bango en tout cas batimiso batamaki bazaki na poso ya meme zoka banko ina kati eko mona polele to ebisiko nani nkoi nani nde meme nani nde vraiment asengeli za naye nani to za na ete au moins makambo e permettre biso to iba mutu na identité na ye ya solo mais yo za moi société civile mbaleleka ki olobike ezali nde bino bato ya société civile bosala ka bato ya politique olobaki ke politique ezali thématique moko na kata société civile bauta kanya na société civile baki ko sala politique pe ezali nde bino ba société civile population pour bino bozali na pouvoir ko banda mboka ba député nationaux ba député profession et ba gouverneur ezali nde bino bopesa ka bayaka atalo mapona mi ko senga biso impériaux pouvoir wana otopesa ba et tant olobike
bo na mikolo oyo ndenge nzete na nzete ko lakisa mbuma na yango nzete mosusu ezali na mbuma nango ko lakisa mbuma nzete mosusu te olobi ke lelo oyo bayi politique pe ba misusu pe bayi société civile abimi na poisa oyibi bango wana mwana mboka Cédric Mbuyi olingi koloba eloko nini puisque okena biso na masese limbola nano ata otangi kombo ya bato te limbola nano yo olingi koloba nini bato babatamaki babimi na poisa sikoyo oyebi mabitumba oyo kakuna na est mboka na biso auparavant avant avènement ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi aya bokonzi après comme président de la République to banda comprendre était membre kana est et donc mutuna to banda ko mutuna chaque jour biso ba congolais mais est ngo za kanini mutu moko te azali capable ya ko définir biso ya faire voir biso ni nyango exactement na est. Aujourd'hui à travers moi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tu yebi exactement ni likakuna na est ya omona yebiso bien que non batu mususu o bataki mposo ya meme bandaki basaba nkoi lelo soto yebi nani nkoi na nde meme donc mbuma na nzete na yango mbuma na nzete na yango tolobaki ne bandeli ya numéro ya émission oyo tokolobela makamotali actualité du jour actualité politique actualité ya mboka même actualité sociale et banda wana actualité évolué moi mingi to komi lelo na moi dimension mosusu ya actualité tozali biso baso awa makamoneza kotambola e makambo ya Congo oyo Rwanda eza kobunisa Congo tina toza kuyeba te e baza koloba mingi po ya kita ya mboka Congo baza kozwa yango et actualité évolué et panzani mokili mobimba na Belgique bazui ba position ndenge ni na Union européenne ezui ba position et en faveur ya mboka Congo et le fait ya kozwa position na tozo comme na ka Union européenne po Union européenne azalaki un peu moins réticente na ngambo ya Congo mais lelo abandi kozwa mo position na mboka Congo e bino na côté société civile boyambi yango ndenge nini boko ba pays na kata Union européenne. Oui, qui n'a pas passé n'ebsaka le moko de kalenoka n'ebsaka bien que non nyonso wana ezaba mbuma ya ba voyage ya président de la République oyo bato banya ko loba que non azo tambola mikili bobimba ako inviter monde ba sa visite dans monde mobimba pour rien le bato avec son télévision ba loba lisusu le et monani clairement que non ba déplacement nyonso au chef de l'état à ça le passé le ko futa comme Sambuma na yango nyonso wana ezali diplomatie na bisonde donc coup de chapeau na madame la ministre des Affaires étrangères na Moussa Azo Sala et a continué vraiment à pérenniser qui donc Moussa au chef de l'État qui déjà en amont il a juste accompagner un peu comme on souka donc il a vraiment que sur le plan diplomatique hein, vraiment Moussa les amakas peut salima comme preuve Moumayango yango kokosama lelo c'était pas facile pour mon lelo que non ba grande puissance soit mboka nyo soit na ba changer lelo on va à chaque fois que non le kuta et ya kana sincère vérité ya kana escalier pe komi malembe pe komi on va que non vérité za ka têtu pour vérité comme têtu il faut comme ça yango na mesa ba nyo soit comprendre que vérité za ka têtu pour vérité a to bombiango mwinda to bombiango sa mesa engeli karaka siko lelo tokotoloba ke mibembo ya mwana mboka tata mokambi ya ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo na molongo mobimba po kolakisa ete Rwanda agressé biso Rwanda azokubundisa biso Rwanda azokubundisa biso koloba ke bato bakoloba lisusu te ke eza mibembo ya pamba te na andaki plusieurs fois bactère rebelle politique ceci tout qu'on soit critiqué chef de l'État. Oh non, mbokezo yinda awa bato wakanga bu voyager to voyager ba voyager a pambate omoni suki mbokeza bitumba hein baganyango na ba famille bali hein na terrain na guerre et puis chef diplomatique mais chef de l'État na biso c'est vraiment un fin diplomate lelo a qui de quoi est capable de l'eau Bamboka yo soutenu lelo France, Belgique, Allemagne, États-Unis soit comme ça. On a ko ka kutu le konate que non Rwanda za agressé biso.
Bande ba que non bitumika kuna esa entre ba congolais entre bango na bango. Le hypothèse te tezwana eza souté. De l'eau va changer maloba comme que non Rwanda des pays agresseurs va agresser RDC. Donc clairement masque aux acquis du bosso, tout mur aux acquis du bosso. Oh Kagame abana buma asima ekui admis pour les. Le va montanger directement que non, c'est Kagame qui est l'agresseur. Et les gens Belgique ça a personne ma casse ndengeni no mona politique yango ya Belgique ça ndengeni puisque Belgique ne mutabane ko zwa moi position et ba misusu et France puisque ba France ba bana ko tanga France mingi mais le France y est pas sur position en faveur et tout le monde peut Paul Kagame attaquer France le dans la biso au moins tellement que vérité midi banda ba tout so ba choix souté ba mekaki ko protéger Kagame na régime na surtout comme ça ba monique non et comme la souka diplomatie au chef d'État à Tchèque à Mars ils ont vraiment machine moko irrédoutable oyo Kagame avait du mal à détruire yango vous comprenez a du mal à détruire yango et Sali Moussala na niveau nyonso sur le plan international le ba tu nyonso au Congo et c'est l'occasion ba sur Ukraine na Russie ba chaîne nyonso au monde RDC Congo, RDC, Congo, RDC, Congo, RDC, Congo. Or, il y a dans le régime passé des cas qui sont comme ça, bloqués à quitter. Congo, il y a le billet. Tant que le que non, tout compte pas mort. Mais Est Kuna, ils ont passé Congo, ils ont le billet, la communauté internationale. On n'a même pas Congo. Ceux qui les lois comme le Congo, et comme à la page, le tout vivre à réunion au Conseil de sécurité, a organisé 3 réunions. Na moi pour la RDC. C'est pas du tout facile. Hein? Il n'y a pas longtemps, on n'a même pas en RDC. Donc, chef de l'État a fait Moussa Makassi tout pas diplomatique. Peu africaine à échelle africaine, africain, télémi au Kaboué, malien, ivoirien, sénégalais. Nous avons télémi, solidarité africaine, pas que RDC allait agresser. Nous avons des pays amis. Bamboka Otosunga, Bango Penakala, l'histoire. La sud-africain, tout contribuer à développement na bango. Alors qu'on dit maintenant que non, Congo est serveur du pays et soutenir pays biso, le développement na biso. Si il est tout ça autosali, Congo peut contribuer quelque part. Donc quand tu as un grand Congo boyé et là pour satisfaire besoin, il y a un sanguinaire et na bande na il y a bateau wangi Mboka Biso Congo et sombré toujours dans kati ya Molili. Maître Cédric Mbouyi, président de la Ligue des jeunes et la société civile ya RDC Kambami na mwana Mboka Christopher Ngoyi et ndenge ko loba wana na poste moko soki poste mibale Nations Unies sali ba réunion ebele pona makambo ya Congo et lelo oyo Nations Unies Conseil de sécurité et ko zwa mokano résolution oye batinyoso ba pays betele ki maboko et ba lobi que ba reconnaître Rwanda comme pays agresseur ya RDC et Rwanda abima na ba M23 na ba tonewana nyoso babima batika Congo mais maître Cédric yo kanisi que maloba bango balobi na ezali penza ya solo po batwana bazalaka cessé oyo balobi yango et nangamo mosusu bakosala yango te est-ce que bino na société civile en tant que congolais ozali na likia que ndenge ba voter nini mokano wana et ko salema ke Rwanda kolongwa na mboka Congo. Non, au moins pour une fois dans l'histoire au moni comme ça sécurité est ennemi et pointé le régime à Kigali comme responsable agresseur à Congo. Pour une fois au moins. C'est une chose. Cela veut dire que non, pression au Kinshasa, tout gouvernement Abisso et Sadaki sur le plan international, stratégie diplomatique au chef d'État Tchaki en marche, bah arme au Yaliaki sur le plan diplomatique est foutu. Parce que le pays où on a pu changer, mon point de vue, c'était pas facile. Bien, on a de 30 ans.
Pour moi, qui va changer, comme le compléter Rwanda et que non aux agresseurs à Congo. Donc ça veut dire que non, tout ça est moussala, des Singeli. Et de deux, maman est on a tout compter sur la communauté internationale non. Le bac qui a depuis mission la fois passée que non, maman Congo, il y a que nous, le peuple congolais, de tout Tchango, tout Tchafène yango. Que ce solution dans le peuple congolais kaka parce que à travailler na place peuple congolais peuple congolais biso mo de défendre ba bena biso biso mo konde to luka kimi en bena biso biso mo konde de ko défendre aux biso biso mo solution biso mo des solutions. Cela veut dire quoi? Ce qu'on moni bato ba zongi si mais ça pipa mbaté. Ils ont senti que non, la population est derrière le président de la République. Donc population ça li bloque la président de la République. Mais les Kamwezalinde, Motuna Nangai, Maître Cédric, Bazu Mokanwana, autre béga matérialisation. Ndenge Bazu Mokanwana, Rwanda a libéré le territoire national. Akenda, na Bakenda Rwanda, est-ce que Ekosale Matango Nini, Ekosale Maya Solo, bon, Batouana, Tomona Kabango, Ndengo Lobiwana, peuple congolais Moko, Azali solution. Peuple congolais moko azali azana confiance na imoko pour yakubunda na Rwanda kubunda na bato ya on mon na biso bien que non solution que utaka nyo sur tout banda te non libanda ko pita mbuma nango hein mais biso awa to continuer ko bunda to kotika te que to vendre tout à bango que non to sur solution na Nations Unies to vendre aux athées bango bima non to so continuer na ko bunda awa na niveau interne ya ngona ko senga li sous no intérêt sous demande chef de l'état na ba jeune nyos le ko nga tokende ko s'enrôler na FRDC. Pour moi qu'on a biso ezana besoin ma pinga lisusu ebele. Pour na ko défendre yango na munene nango. Pour kita auto nango na mboka biso et singa que non pour se vacher nyonso baza ba soldat. Yo je insister attaque communauté internationale Nations Unies a eu résolution il y a ko pointer directement ouvertement Rwanda yé motazo agressé pays agresseur na Congo et yo obtenu qu'il faut mobilisation continuer kaka bana bakota na FRDC mobilisation fait côté parce que nous tozui mbano to elo tozi ya ngote qui se peut se retirer te ce qu'on a qui m'écoutité mais tout ba image mususu bazo mo ba Congo ba bita ba bleu na mutu bakoti na biro moko l'état et si soit comme ça bakangi ba singa basu ba kosa mundu ki ba bo na mutu wana na mboka nini ba bimbango na bita ta image ka mita réseaux avant ba émission 50 na somo bon somo te mais et salinga passi la katinanga ça veut dire que nous battons va prêt au désarmer te va prêt à continuer comprenez alors nous on peut pas les laisser faire il faut lever armée continuer toujours ya kobunda continuer toujours à défendre ba biso alors biso ba Congo de défendre ba biso ya ngotro continuer toujours à recruter ma jeune biso ba jeune to ko ta sur bien armée pour de défendre ba biso ça dit comme ya mabele. Bongo levier dialogue oyo lingomba ya catholique na lingomba ya ba protestant baza ko sala ke dialogue salema est-ce que dialogue wana eko salema to bozomo na ndenge ni puisque kimia pe ya kapé na kovanda isika moko na mesa moko bato basololi bazu ba mikano totika bitumba tozala na bomoko toto molamboka na biso bino na ngambo ya société civile bino boza ko na ndenge nini ndeko nyonyoka dialogue oyi point nga boza ko dialogue ndenge nini ngai personnellement hein ngaza respect na le qu'il faut passer na ba père spirituel na biso eza ba sango ba pasteur en histoire comme ça mais ils nous ont déçus à plusieurs reprises. Bon en fait de toute façon il y a comme au Congo ils ont dit comme l'église biso a fait de la bango tu sais bon comme l'église comme au Congo. Ce qui veut dire que non biso population de la société civile tout s'est penché dans l'intérêt à Congo. Donc qui on va dialoguer là. Tu sais combien de fois on a eu à dialoguer dans ces pays? Combien de fois? Et finalité nous restons aux années. Depuis une conférence à soi souveraine. Et finalité aux années. Si les loups. Finalité aux années. Finalité aux infiltration. Finalité aux abrassages. Finalité dans les aïe viol, est, parce qu'on a 8000 personnes à Boma, ainsi de suite. 12 millions de morts. Et la finalité, il y a un dialogue.
Parce que il y a combien de ce pays? CNDP, M23-1 et combien M23-2? Sans compter Sun City, ainsi de suite. Ne citez que ça. Bah, encore une soit 8 sous rapide. Cela veut dire quoi? N'a pas payé l'eau. Si on a mon qui non, bah, na single comme on va payer singaïté et qui a ce pays n'a ngoté, n'a que personne mandou qui paye. Na single mandou qui font que non, bah, ça nous va rebenga ngai pour tout le monde à sikamoko pour va payer ça n'a single n'yango. Ah, tu vois, nous pouvons faire. Ça veut dire quoi? Nous voulons justifier l'IWA bateau va koufi. À travers la frustration, il y a X, Y, et puis bah, intérêt individuel, personnel. Mais jusque quand on va continuer à dialoguer, na maramu oyo et intérêt de la population. Dis-moi jusqu'à où? Pendant que tu es Congolais, chaque jour, on a une image de la réseau social, on a mis des partout, et nous, pour du dialogue. Pendant qu'on nous tue chaque jour, les sangs coulent. Non, tu as la couleur, la couleur de soutien. Nous avons la couleur noire, mundo. Parce que nous avons matin à chaque jour dans le Congo. Nous avons tue chaque jour. Nous avons toujours noir. Et le coup, oui. Il faut continuer à dialoguer, à rebelle, à soi-disant qui va être frustré. Bateau soit disant que non, proposition avant tout, point de vue na bango, en tuant les Congolais et tout le monde a mis ça. Mon frère, vous voulez comprendre, une de zawana, vous voulez mettre ça moko, na muta boumi mana. Tout papa na yo, tout moi na yo. Les gens qu'on tue chaque jour là, et ça va papa, dans maman à la famille, ban ya batou, ba oncle ba tata batou. Famille bango watike nango soka bozani baby sikos obok na kata mitu ya bana wana te ya famille wana ya c'est des enfants muni ba vile maman bango maman muni ba vile bana ya moi si muta muni ba vile maman na ye to sa sœur. Nous sommes des Bantous, nous sommes africains, on peut pas accepter ça. On tue le Congo chaque jour, donc ma killer comme le Congo pamba na surtout suite na dialogue na matabongo pour tout voir un dialogue, après va blanchir bango, sort ya batou bakoufi, barozo ngabo moi. To sort ya la famille watika liwa va blessé. La famille a plus de 12 millions de morts rwanda. Batika ni nakati na bango. Psychologiquement, physiquement, moralement. Est-ce que bon c'est pour na bango? Ah non, arrêtons ça. Arrêtons ça. Moi je sais bien où attendre ça sur l'église. Les gens qui ne tuent pas ton prochain. La vie humaine est sacrée. Ceux qui vont défendre de l'homme, ceux qui vont accès sur la Bible, les lois se trouvent dans la dialogue, en tout cas, je suis désolé. On va parler de quoi? De crime. Bon, tout le temps, on va te faire tout ce qu'on a fait, parce que je ne peux pas accepter. Parce que je teste au maquin, secrétaire général à Senko, on ne peut pas aller au dialogue sans l'M23. Oh, ah bon? On se retrouve pour le 23, ils ont coquille vide. Mais bango baza bato nzambe. Non, bato nzambe. Baza bato le mawa. Na boité ndongbanate. Bazoka climat d'attente. Na boité que bato nzambe te. Bato nzambe oui. Je dis je demandé bien que nous respecter bango tu vas pas respecter na biso. Mais maintenant je ça réfléchir paix. Je réfléchis tout le monde. Et bino bozali pe lokola bino bozali lokola te bozali bayi société civile lokola bango pe bazala kata société civile. Mais alors poto okaki pe mbalele kaki mwana mboka Christopher Ngoya lobaki il faut balakisa biso formant il y a dialogue wana izandingi nini. Mais oui, et abetaki c'était dialogue na bato mboki et kozala te. Mais papa, le président de la République a joué comme chaque fois que non en négocier à cause de la dialogue dans 23 T parce que dans le 23 n'existe pas et ça coquille vide. Bongo pourquoi nous pour la bango ba pesa M23 ba ça Kagame Beki. Vous avez ça Kagame Beki. Il y a que non, voilà, maintenant, on va bango, le M23, on va congolais. Il y a un M23, au moins qu'on a un M23. Tata va battre Bokinga, congolais. Non, mais oui, mais
Ndekonanga okene ko salier na bango. Ça veut dire quoi? Alati masumu nyonso o wana. Il y a plus de 12 millions de morts. Aïe, on a pour ablanchir Kagame. Aïe, pour ablanchir régime sanguinaire. Mais à blanchir dengue tango lelo oyo communauté internationale que zali Rwanda motozo agressé RDC à blanchir bango dengue nini alinga blanchir bango à travers dialogue oyo sasuko abasango parce que tant on y a kuna to y regarde toujours OK tout cela là tout kana to tiki mais on peut biso partage à gâteau à pouvoir. Ensuite, au nom de la paix. Au nom de la paix, tout ce qui est les cas, ma famille a blessure, on a dit toute leur vie, atrocité, ma village est évacué, ma village on va exterminer chaque jour. Est-ce qu'on se soucie d'eux? Bah vivre la vie ni na vie na mobimba bana wana o wakola moi j'ai mon habit que papa na ngai ba bomé na misu na ngai maman na ngai ba violer na misu na ngai et ba de seigneur alors yoko lo bana sikona ba père spirituel na biso ndenge nini batata milimu mawa ya katoliko pe ya bafumu ba protestant yoko lo bana bango ndenge nini po ya kopesa lokola toli na nzelo bango bazui ya kosangisa ba congolais nyonso po ya koyokana na cadre dialogue. Kosangisa ba congolais kosolola c'est pas interdit. Ko vanda ko betama solola avec ta famille c'est pas interdit. Mais impunité ndeko lekate. Il faut pas te comme ça vos pratiques. Et ça que non, à chaque fois mutamoni que non, mutua que continue la poche, toi amoni que non à ce que comment illégalement ba zo songa comme à l'état à qui azui manduki, aboyima congolais, à le bobengi bango ya to na mesa to solola. Ah non, moi tu connais quoi encourager l'impunité. Parce que bateau wana, baza faut faire bango de bossoter. Parce que benga bango ma solo en 2012, tu me trompes pas. Eh bien non. Tu vas commettre la goma. On a négocié. Il y a des accords. Bah accord wana, on va signer wana n'importe quoi. Né ça il lui que non, et le Félix c'est un truc qui est déjà victime nango. Alors oui non, l'accord wana. Accord où les alliés intérêt à bango, intérêt à Rwanda, Eritrea, des athées. Félix le camion ici la raté. On doit être fait dans la bloc wana. Le Congo doit être libre, doit respirer. Et puis la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre économique. Le Rwanda se sent déjà menacé au niveau économique. Parce que moi, Namboka, moi, Alimbola Mingi, terrain politique, terrain militaire, pour que Rwanda a continué à contrôler économiquement partie militairement partie sentir que non, Mugozi, Mugoza Bapinga, tout chef de l'État, ok? Alingi a possédé tout à l'équipe déjà dans la vitesse supérieure. Ça veut dire quoi? Azui ba créer ba usine en Mboka Nabiso, et comme ça ma minerie Nabiso a produit fini. Voilà déjà kasi terrible. Pour définir cet débat transport. Oui, il y a hors paix et c'est banal déjà. Bataille avec noté. Ceux qui va fournir ba usine en Mboka Nabiso awa, bango économiquement. Et si les plans bango, fabrication de batterie. Voilà. Voilà. Mon côté or on a sur de somba minerie à maquiller bango. Comprends? Alors d'où il faut empêcher Bisso de créer des usines Nouanati. Comment nous empêcher? C'est en nous faisant la guerre. Dans mon pensée, on minerie Zali, et puis à déstabilisant pour le président à un peu éparpillé. À se concentrer à la création des unions sur la terre. Or, c'est chata. Vous savez comment je te comprends dans les cas. Le lot qui est ça purement économique et puis politique. Bah, l'ongoli bango. Parce qu'il y a une fuite qui biso awa tina mo de pinière. Le service nyonso ya biso. Démantèlement bandaki a progressivement dans mon amboka. C'est un truc qui s'est dit. Combien
des généraux rwandais balmisa mboka na biso balmisa na armée na biso na service de renseignement ainsi de suite. Combien? Et bango va continuer est wana ba ba biso moko ba continuer comment? Donc ba permutation peut ça le makate. Voilà. Bango azaka wana. Bandoma depuis 10 ans, 15 ans azaka wana. Bakuni bakari mini na bango ainsi de suite au profit à Rwanda. Et puis il y avait aussi certains politiciens. Entre guillemets, c'était les Congolais, parce que ceux qui ont Abouma, ils sont Congolais. Je sais pas qu'ils trahissent beaucoup niveau. Alors, moi, Cédric, au lobby que dialogue est difficile. Il y a un dialogue c'est le matango nini. Puisque aux renvoyé en gros, bino baï société civile que dialogue na moment au salemate, mais dialogue est au salemate na moment où mais dialogue au salemate na moment nini du sous, ce que salimi na tango yote. De quoi là? Il y a un peu exemple typique. Mon ami Oyo. Miti wa tuza kuzuka. Miti wa tuza kuzuka, miti wa tuza lila. Cicatrice sa peau tuza ni mobesu na kati sa batu. Mameka est chaque jour wana et puis ça batu nyon so passe, ba chaîne so passe bazo ka santa bango. Au moni ceux qui sont to ça boye et que musape likolo et ça passe au sentir ngo tout mobimba. Ndé tout sentir au la taille ba congolais. Donc oui, il y a un solo pendant que monter les autres ils ont les autres saigné au bout de ces années. Moi solo wana. Basolo laka na mutu tant comme achimia. Basolo na mutu tant comme détendu. Basolo na mutu tant amoni que non atmosphère n'est comme tranquille. Na minute oyo bato so continue ko boma. Pas continuer, na so image oyo te ka sur les réseaux sociaux les partout. Ba boma. Et tout le monde a un bango. Mais pour la personne qui a vu ça, et comment la Bible est que non et surtout que ce soit innocent. Oui, moi Namboka Cédric Mbouyi, tozo kende na suka puisque télévision zali télévision tango tozo kende mutuna ezali to mona ki communiquer moko ezo tambola na ba réseaux sociaux ba loka AFC ya Corneille Nanga balingi kozala lisusu sika moko te na M23 bango bakena ngambo na bango et pona bino ko bimisa communiquer to pe makanisi wana po babiba ko pesa ba réseau sima na communiquer wana eza na réseaux sociaux soki ezali ya solo to yebite mais toza komona yango eza ba ko pesa ba réseau sima et bino ba société civile bokolo bani ko tangaka makomi mana ya communiquer que bango bazali sous na M23 te bazali écarté na bango bango ba komi na ndenga bango ezali po ya nini et pour atteindre objectif nini selon yo okomona ngondenge ni nga question na tout na liboso ni ba komi na M23 des questions na liboso et ba ganya ko na M23 wapi et ba komi bisika moko ndenge nini. Et qu'est-ce qui les a motivés les lois qui nous va se retirer en M23 par contre c'est eux de nous dire parce que que soit nanda kuna bino que soit bitumba to kozanga koyoka ezaka tanda kuna bino okoki jamais kozwa muyibi to munguna et pas na bino amiga munguna quelque part ou yakoti tanda kuna bino parce que bozo kati nanda kuna bino jamais. Est-ce que elingi kolobate que eza motuna na ngai lokola bamoni lokola intervention à échelle internationale avec position des Nations Unies, Conseil de sécurité, Union européenne, puis pays mosusu bazui, bangi komi longola kuna po batika la bango moko. Baebi ke terrain moko c'est mpona bango. Atabe dialogue isa le maoyo, c'est un intérêt c'est mpona bango. Bakoya, bakovanda, bakosola, tout bakosonga, bakota kata partage à gâteau. Na kata dialogue c'est-à-dire M23 et Zoya bango pe bango bazwa c'est battre que non comme ba sanction ko ya bolikolo pa to ko risquer ya kunesi là to ko to perdre ma mioso alors tika to mi code ça déjà tout le mulungu ya kata M23 tout mamu pansi pour tout qui dialogue wana na dialogue wana et ko finir partage à pouvoir ndi le groupe super to ko ndima souté partage à pouvoir c'est les maming ya mboka na biso ba politicien ba te servir bango moko le peuple va se subir kaka misère n'a pas signé yango cette fois-ci et ça a sauté quelque chose de que soit format de bango mais et combattre ma partie à gâteau et commencer mixage brassage non ton mobile est sauté parce que c'est sous infiltration ou tout démantelé na carte service
ya sécurité au chef d'état abonné nango kiswa abonné nango pour na komeka komisa ba difficulté nyonso ni banda ya appareil sécurité en abisso. Donc il faut pas penser sur double travail ya kozunga sur moment moko wana. Destobimi nango to kozunga ngo soutien. Okay. Bango en tout cas le wana biso peuple to za d'accord nango te. To sukisi na mutuna oyo to lobaki on baleleka ki puisque lobaki ou pesa ki ba condition et pas na bino société civile ma concernant collecte ya fonds pour ya soutenir ba FRDC que peuple congolais a salango et to mona ki pe na communiquer moko pe le kaki ya ko yebisa ba congolais na signé na ministère ya finance ko la kisake ba compte fongwa mimbale musu na ba banque musu na IBA pour ya ko collecter ba fonds na mais olobaki ke na kata commission wana ce qui est salemi à solo certainement commission salema qui puisque bato balobaki bongo commission ko salema et na landaki même ba syndicaliste balobaki ke ezala gouvernement présidence de la république nini ba religieux IGF donc na ba syndicaliste et tout monde et au salema pe tout monde communiquer wana et yo lobaki que na émission les kaki que bato bakoza la commission ba futa bangote mais comment bato bakofuta bangote pendant que bazo sala mosala ko sala ko recevoir ba mosolo wana o ba congolais bakopesa pour ko soutenir mapinga babi on nini effort de guerre soutien na ba voilà donc surtout soutenir FARDC to sengi effort de guerre et ça on futa ta tout ça pour l'intérêt à mboka et ça mboka ya biso ça mabilo ya biso ne comportement oyoto mayeli ya mabe ya mbindo surtout na kata mito surtout congolais on sert pas son pays pour gagner le pour na yomoko non faut wana tombongo wana esa batu mopesa ba congolais ba kopesa akati na mbongo na mike apesi pour soutenir FARDC pour na ça sorti ki na Congo elonga bitumba wana bango be contribution bango za yini participation na bango na gérance ma munyo soana ya crise wana tout na kati ya fort wana OK yango ko ça keno tout mon engagement bango pe contribution na bango yango wana obito singa na bango parce que mbongo ezati na mboka nous avons mbongo wana pour tout ça face na ennemi si nous kata mbongo wana bon futa subino moko donc bis to mo futa bino non bango ba sa congolais pas tout toujours capé bango ba so ka yango ce qui veut bango na bazumboka oyo ndabiso na bango to ça bisika okende d'où il est temps ya que biso to ça musala bénévolement biso to tout le baboui to ça to éveiller jeunesse to zo tambola partout la population pour te faire voir bango bolinga mboka et puis qu'on soutenir FARDC bazo futa bino non futi biso so te biso so senga di futa non nous le faisons bénévolement pour l'intérêt ya mboka na biso to ça ka le moko comme kita bakoko batikila biso zali bongo RDC américain Herman Cohen a dit que mon mboka Tshisekedi a surprendre Paul Kagame a gagné na terrain diplomatique ezali victoire monene oui yango to se bandi eza victoire monene parce que ngana ya se ngoma kasi parce que lelo bato on est ko lobaki non chef d'état a tamba betamba tambola baloba lisusu voilà Mbouma il y a des déplacements il y a un voyage il y a diplomatie ce n'est pas diplomatique en tout cas de ce côté là tu as tout au top tout le monde avec le contraire au moins qui a la moitié à ma vie mais tout le monde sait comment nous toujours rayonner ce n'est pas diplomatique et ce n'est pas international aujourd'hui on parle du Congo dans la chambre de nuit partout tu iras on parle du Congo dans le Parlement européen aux États-Unis en Asie en Afrique, n'en pas partout. Va même à Moka Moussous, Mbappé Moussous, à Moka Moussous, on compatit na Congo. La diplomatie, tout ça, c'est pas international. À toi, coup d'échappée, chef de l'État, pour armes, vraiment, à tchaki vraiment na bitumba, pour ce n'est pas diplomatique, vraiment, manduc de l'État qui wana, le kitouanga yokani. Moi, Mboka. Cédric Mbouyi, émission Oyo, dynamique sociopolitique d'espèce, le premier numéro, Yomoto inauguré yango.
peut-être au kozana liloba ya suka ya koloba pour ya numéro oyo porte ko continuer ko benga yo comme inaugurer émission dynamique socio-politique DSP au kozonga li susu pour koloba est-ce que kozana liloba ya koloba oui ngasi na koloba na émission ou ya sika ou quand même aussi nga honneur ya kofongo ya yango vraiment dynamique socio-politique DSP oui DSP mais ali DSP ya pingate présidentiel était mais ali dynamique socio-politique abrégé DSP vraiment et ça émission mo kitoko na su ba spectateur ba ko remarquer yango ba omona yango et na ko senga na bino boko te tu ya ko se la mboka ndiko se yango toujours na préféré mingi degré engagement na na solution zango pour na mboka ya biso yango etindaka vraiment que no to ya ka to pour na émission na yo parce que to santa kati na yo degré patriotisme wana pe na frontal aussi na mboka o tu as besoin ba to bino na ba itatuike et na ba réseaux sociaux et na communication mboka na biso quoi vraiment vous avez bénéfique pour na mboka na biso. Merci téléspectateurs ya Canal Kine Télévision to komi na suka ya émission oyo ya sika dynamique socio-politique DSP abrégé DSP ezali division spéciale présidentielle était kasi ezali dynamique socio-politique abrégé DSP ezali émission oyo ekolobela makambo matali politique tukokota pe na makambo matali société et toza ko animer émission mosusu monde du travail o to salaki ya kala toza ko animer yango pe yango eza kotala makambo matali mosala kasi oyo mazali kotala mituna to pe ba question ya politique pe makambo tali société na environnement politique ndenge ezali na mboka na biso Congo o ezali premier numéro to continuer na ba numéro mosusu to continuer ko inviter ba politique pe ba société civile pour ya kolobela makambo matali mboka et le lot yambaki mwana mboka Cédric Mbuyi o azali président ya Ligue de jeunes na kati ya société civile ya RDC o ekambami na mwana mboka Christopher Ngoyi tosuki awa to okuta na lesusu mbala ekoya